baninga nanga camarade ya malamu azali me camarade mpe ya mabe azali. Napesi bino lisolo ndeka mobali yaya que j'appelle yaya apesi nga lisolo alobi muna kozala mpiaka eza vraiment mpasi na vie. Apesi nga histoire na ye passé azalaki na copine na ye na Congo, azalaki mpe na meilleur ami na avandaka na poto. Donc copine bazalaki vraiment na relation bien stable pour ba évoluer. Mais Monica un jeune homme qui se bat na Congo na mwasi na ye donc bazalaki vraiment situation un peu précaire. Meilleur ami na ye sa voyage kala na poto ayaka na Kintonga ye alobi ah Master, yoza jika azana présenté au momi nanga comme vous dites en congolais na présenté au momi nanga moi sango pe kitoko et tout basali présentation. Nta poto azara toujours na valeur kuna na kin. Quelque temps après séjour à garçon soka azoya amoni camarade na ye na mwasa camarade na ye comme ça sengi bakende kopesa biloka kolia et pas famille ya mwasa camarade na ye pe mobali alobi bon namoni mabe te namoni ka ezalaki na cadre aide zoka quelque temps après muna ngai ye garçon azonga na ye poto nga pe nazara na copine na nga mais namoni moi batension bandi ozala mais sans savoir muna sans savoir quelque temps après na ye copine na nga azoyebisa nga mikolo nangi te tomonanaka naza besoin nasala baprière na nga namata bangomba nasala baprière na nga pasteur exige boye na boye yango tondomonana mpenza fréquemment te ye mobali alobi bon nako comprendre makambo ya nzambe batiaka yango mpenza tembe te je prends sur moi ayebisi nga mona mpona évoluer eza nango histoire na nga passé mais ezalaki juste mpona pesa témoignage quelque temps après na ye koyeba ke oh mokomo mosusu namoni camarade na ngai susu alongwe poto aye kine ye garçon api oh ndenge nini oye kine obengi nga te boye na boye ye alobi te nazalaki vraiment na elika moko très urgent fali nasala ezalaki secret mutu kutu fali pa ayeba allez adépanner de quelques billets de dollars quelque temps après ye garçon alobi na copine signe ezala lisusu te eloko moko ezalaka te nzoka ntango ye garçon aye mpona deuxième fois garçon ya poto aye kobala nde mwasi ya camarade na ye asali makambo dans le secret babalani amema ye mpe na poto ye ki di ba quelque temps après aye koréalize bato bayebisi mais oh yo oza ntina te ou pas mutu abotoli yo mwasi na yo ezali meilleur ami na yo ayaka poto akendaka azongaka ayibi mwasi na yo basala mariage na basali dot na ndako na bango boye na yango mwasi moya ayebi so ezalaki te aza kokosa yo ke naza na baprière boye na boye donc mwasi alashe na ye mobali copain na ye azwi copain mosusu azwi mobali ya camarade na ye mpo na ye aza moto apoto mpo azanaki na bamoyen ye ndeko mobali alobi mona comme nzambe alalaka te ngomba na ngomba ekutanaka te me bato bakutanaka ntango na ye koyeba yango nazalaki vraiment na tension nazalaki vraiment bien te sérieux wana nazalaki kaka na kine nasala tuna benga garçon yango toswana na meilleur ami na nga ye garçon meilleur ami na nga alobi tanga mwasi na yo esi esila ayebisanga esi bosilana bozalaka susu te yango nalingaki ye mobali alobi oh na basi nyonso ya Kinshasa omoni kaka oyo ya ngai ota yo na ye bolingo esi esilaki boye na boye okoki kokondane nga te ezali vi boye na boye nga si na refa vi na nga na mwasi na nga ale mobali ngo alobi bon pase nga ye na ayebisa nga mpe nga na ye de vivre esila o te aza mwasi na nga susu mwasi na yo te lisolo esila déception alobi mais comme Dieu est bon ngai mpe nzambe asunganga quelque temps après nasali badémarche na nga nzela emonana na ye poto yango mpe na ye un jour kaka muna comme je te dis comme nalobaki précédemment ngoba na ngoba bakutana te me bato na bato bakutana nalaki na Château Rouge namoni na kadi ex na nga na meilleur ami na nga donc ex mpe meilleur ami na nga natali bango ah bonjour yo koma abia nga koma oh ndeni ah à serrer liboko un homme qui serre la main à un autre ça veut dire pardonne-moi il y a le problème te mama bonjour moi c'est azoko tala été na misu alobi ah epari fianga beba betela kitoko nyonso azalaki nango na Kinshasa eza susu te oyo aza nango na poto amonaki na kadi momwasi azopousse kadi mobali toujours BCBG bon chic bon genre pour dire que dans l'histoire ayebisinga mona yango nzambe alakisi nga tala mwasi ozala kolela
est-ce que aza bonne femme mpona yo tala tikaki yo mpona mosusu ta mosusu akotika ye mpe mpona mosusu. Donc des fois soki oza na relation esimbi te kolela te nzambe moto aretire yo na danger. Garçon alobi muna nazaka nanga bien, je refais ma vie, naza non célibataire mais naza nanga bien, naza heureux, nazo avancer na vie nanga nauti mpe kozwa mokanda kala mingi te. Donc nzambe apesi nga ba bénédiction ta mosusu ye mwasi anga nga ofrene nga. Yango na bandeko nanga, c'est juste pour vous dire que des fois oza na mobali na oza na mwasi na o kolinga te koprésente ye na copine na ou bien na copain na oyebi te mitema bato. Voilà, sincèrement boyebisa na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci beaucoup ndeko opesi nga lisolo no, merci beaucoup Yaya. Je vous dis à bientôt. Ezali Muna numéro 1 chaîne tolobelaka masolo ya vie. Je vous dis